Lelo, tout le monde Tolanda, après avoir 2 mois, Oyo Ferrego Lazaki est carcéné dans la prison, à Bimaki, et première sortie, il y a une conférence de presse, et na poto Oyo, confrère journaliste et diaspora, Oyo Bazalaki Wana, et comment on a propos Oyo Ferrego là, Athénaki vis-à-vis à confrère journaliste et la presse, et tant que Oyo qui ont comment, on dit c'est qui ont comment. Ah bon, on a peine à l'andaki mais ambiance est là qui on est bien. Il y a les bossons qui Ferrego là donc. Au sentir ambiance communication est entre artistes na ba journalistes est bien. Na moni pe ba master mususu ba memi on a ba anglais ya rolobake ezaki logo landire amitié non. Tous sur la rapena bien. C'est-à-dire que conférence de presse ezaka ateke pour un album tam mususu ya sorti album né où il fallait à sala. Il y a dynastie mais ezaki beaucoup plus na ndenga uto bima na prison. Tout temps outi na prison abimi mbali boso kutana ba journaliste na ebité fona za na imer nini pona ko consoler mutu wana photo la sa imer moko ya esengo ke to yambi yo tozaki na besoin na yo ozaki na sika moko ya pasi tango bimi photo pesa yo esengo na ebité na conférence de presse wana ba balinga baza ke ba journaliste baza na imer ya kanda na ebité selon analyse on a moni ba musu basali mais nga pona ngai na koloba ke ambiance ezaki ya bien kosola o asola ina bango asola ki bien sauf que mutu na mutu azana façon na yo a robenda en liputa côté na ye o ya mona ke oui a trouvé mabe pona nga jusque là na moniteur na mona ba musu basali analyse abi sur 100 ba pesier autant mais pona nga na koloba 98 qui na ba popo musu peut faire rigoler loba ki ke il y a un grand chanteur parce que Batuka Kaye, Babundisa Kaye, alobi que no ba vieux moko ba ba que no petit photo diminuer petit photo est-ce que ça qui est censé il y a koloba ngo devant la presse il y a koloba que no petit photo diminuer pour ça la banzembo ça la ba succès ça la ba succès petit photo diminuer et tout so comment na bongo banani faut ba diminuer est-ce que koyemba ya faire to carrière ya faire est-ce que banani ça la bango passi pour yendenge selon ya alobi que no batu ba yo ka passi comment na o ya zali asa grand chanteur ayembaka danger mutaleki azate mais est-ce qu'on va pas diminuer petit ba propos wana azo taquer ba viene ya wenge to azo taquer ba nani o rolo ba faut pas diminuer petit ngai na koloba yende mutayebi batalobi mais so yemo ka boyotanga ba kombo ngape na loba te mais et pas na nga na koloba boyi faire na raison faire ça combattre makasi depuis faire ça combattre et par rapport à talent moni moto so azana talent ba bundisa ke kaka on a mon même langage on a fait la loi il y a dit que oui si on n'est pas boyé to sala ndenge bango pende basala loko balingeza la bongo ne placer ça là que annoncer même ça la martyr naï qui fait pas obeta martyr to beta masolo awa ngana loba awa to loba même na kata ya tiji oyo série wenge ba olinga ba beta martyr na loba ngo awa ke oui ngapo na nga faire quoi rosa na concert wana ngai na boy ko tanga ba comme ba via wenge ba mita mabe balinga affaire te oh ba via wenge ba mita nga loba ngo awa sera ba guerre wana na loba ngo ke oui faire so aza kuna balinga ba diminuer et c'est solo so faire ayaka na ndule wana to ke na ndenga normal na bakanga ka yete na nde bazawana na ndenga sikoyo faire aleki bangotu na ndenga ya koyemba bu balinga ba faire aleki jibe oh papa so aleki bless bula boy ko tanga ba kombo ndeka baza kasi aleki yende tanga ba kombo ngana otanga te na bi bango nyonso na lobi bango na tangi mutu te bon na lobi bango nyonso faire aleki bango mais sikoyo bango na ndenge ya ki danger ya wenge ba ko linga te ke faire pour faire ndenge na bwana makambu na minute donc wenge ba makasi na eloko ba ko boma histoire ti ba salim na ke tout ba tieli biso héritier mwana ntuka vous comprendre héritier de dernier fils à wenge mais selon nga dernier fils ya héritier ngande ba fula héritier na mona mabete mais ya koloba dernier fils selon nga na mona par rapport à idéologie mais par rapport ya histoire fait la otika la mwana ntuka na mena ndenge ya histoire ba changera yango te potango wana
héritier yeba na kutu te so ezake akobetaka na wenge so epa osalaka musique na vie na ye comme so héritier ça na mona mukie a so de maternelle so epe première primaire so deuxième primaire tango faire akoti na wenge donc ezana bilo mususu wenge fo ba aider biso balukaka histoire nyonso ko boma yango ti ko ba mema biso na ba yemba yango ti na wenge na nzembo pena ke oui lisa ponge fondé Marcela donc vous comprendre lelo sikoyo komona Fally Ipupa ana tourner azoli ba groupe d'accompagnement na ye visa ya Schengen d'abord azoli ke bon 5 ans pour l'espace Schengen plusieurs entrées et après tourner na niveau ya Canada azoli ba groupe d'accompagnement visa ya 4 ans est-ce que la musique kala ba wera jibe ba banani ba confiance que ba zola ba artiste na ba mise ba visa ba ya ba net ba 4 ans wana ba 5 ans wana pour plusieurs entrées est-ce que ça là normal yango to lobi ke eza fierté ya mboka fierté ya artiste na biso bata bongo patrimoine oyo sengeli to protéger Fally et sengeli to protéger azote ka image kitoko déjà bongo la tsake ana ba sortir belé azape na ba entrée belé donc ako kenda zongi ako fâcher mo bo habiter to ko betaka tour rak balingi ba ke ça clip place bo bana facilité o ke ça clip place OK donc déjà ils ont pris cette opportunité mo va bien il faut tout encourager ba orchestre na biso nyonso so pe ba komi bongo et ça la bien. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on a concert le 29 octobre, c'est comme s'il y a certaines gens qui ont zalaté. Au concert, on est zalaté, c'est des zalaté pour ça la peine marketing, promotion, zalaki ou un quatre fois tout le monde qui va panneau, banderole, société, il y a brascol, ni tout concert, il y a réseau téléphonique et approche qui bango pour un événement. C'est-à-dire, ce qu'il fallait pour c'est comme si les Arara bouche à l'oreille. Na réseaux sociaux quand Fally Ipupa au bête stade de Martin mais comme ça la promotion comme on a banderole ba panneau c'est comme si on dirait pas toi douter dans le quoi ça la test stade bon c'est vrai que ça ce to zongi na ndenge ya norme ya publicité ya ba panneau publicité ça a 1 mois donc je crois que na ndenge ya publicité ba ko bandango à partir à les 27 les 28 déjà bon on a ba panneau le téléma ba banderole le téléma par rapport à la publicité. Parce que la publicité, c'est un bon. Avant, botel mi saba panneau, botel mi saba bandeur, ba futa rambongo na l'état. Parce que lelo, kozon ya Fabrigas nakin. To moni guerre entre Fabrigas, amuro tuka héritier Watanabe, avant de robeta lisola sexta pa wata héroyo. Côté peu moi guerre, côté on a bina filé, quelques missions. Oyo bina fila yokaki son, que loko ba osala moi. Moi, le cessé, ceux qui fabriquent ça, pour pas qu'il y ait un bango. Il y a directement tellement vision d'aigle, mais qui ont bien la bango déjà avant que ayo kakeno, mutwana yé après bango balongo ba kepana yé. Il y a bengani bango, tout le monde qui première répétition ya Fabrigas hier. Il y a certaines missions où ba outil pas Ibrator, ba outil pas bien affilé et pas hérité Watanabe selon na yo qui sou ba musu ba outil pas hérité, ba yé pas Fabrigas. Et tant que yo comme na guerre wana au Fabrigas a luki lelo. Alors ba moupe, ça dit attitude moupe bendankoni yemo pe susu azongi susu guerre ya ko krecha koto Fally a krecha koto yeta ke ko sala analyse comment bon ngana ko loba boy omoni quel que soit ba polémique ba koza nango entre bango na bango nde ba okriani mais ngana ko loba boy na ndenge pe ya ndule ngape bongo na mona pe na moi bien nan omoni na ndenge Fabrigas ninga kendaki za ilwa net pe malili ezalaki pona ko lamusa pe boye mo pa lamuka akota na ambiance baninga fala pe na obongo on comprend malgré tout na ndenge bango nde ba ko mokendela yango ya ko tushaka ko finga na biloko ba nzoto ezoke quand même bien ti mais na ndenge ya polémique ya ndule mo na moni ngoza na obongo po moto pepela nanu à un moment donné oh la titi di moupe bendankoni quoi mon présenter mo excuse pas ba kulutu soit mon ka blessa bango soit mon yindeli et que c'est ça ka bon to bana yindeli ete yango mona zongeli ni elengi nango ala mukape nanu po to beta pe lisolo mikolo ebi ke Fabrigas so ke kuna na répétition na e show me deux fois te ba ina biloko à États-Unis polémique ezongi nanu OK pe siko kota bina filo sandimna ke mikolo bina filé niveau zo palola zo sombela ba mise baka
baya pe nde bake na polémique yanga pe mo na encourager avec Fabregas Mathias Mwandam ça Mathias Fabregas Mathias Bolivia côté on bina fila na position force bina fila na position force pour absence ya Fabregas na kini bina fila zo contrôler Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwambazet M, le général de la presse internationale. Bon, Baxelanga, papa Eskakadi. Idéologie a toujours Nzamba Makolongulu. Na lobanga na olata sandal mukoloba na poto tout. Boko kotizelanga na château rouge wana. Ba honorable Arnaud Diwaku ya mama Emerode. Ba Monique Kasse Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises Moninga Batu. Ya mama Amida Kamere. Ah, Chati, maman Amida Kamere, Chati présidente. Il y a fondation la Colombe Mukoloba kotizelanga la. Na château rouge wana bo délégué nga mutu. Akela Israël. Asombelinga sandal Jésus Christ alata mukoloba na olata sandal soki te na ozalaka boye. Idéologique à il y a José Bakaï Kombe, big manager Richem Fouki, yo yebi deux fois te, balobi tige qui tire à bon dans la crèche. Balobi si comme sur le comme au fond de micro awa. On a pas ce coup là tumba tumba, il faut aller dans la crèche awa pas big manager Richem Fouki. Après son mot de passe. Pour kota faut son mot de passe Richem Fouki pour matin. Merci beaucoup de batutu. Oh vous avez soutenu yo tant vous avez hôtel pour tumba tumba TV officiel. S'abonner directement à bino yangoyo. Chaîne ezana pour na former, ko informer. Ko divertir bino ba caractère nyoso socio-politique, socio-culturel, sport, divertissement nyoso awa nakata Toumba Toumba TV officiel. Merci beaucoup. Bonsoir élément oyo tokitaki bongo na bandeko ya SIAC, ya Centre International Évangélique des hommes d'affaires chrétiens, c'est-à-dire Centre International Évangélique des hommes d'affaires chrétiens, qui bongo représenté par l'évangéliste du Grand Lac Marina Sopé, hein? L'évangéliste du Grand Lac Marina Sopé, oyo bakendaki bongo la délégation mobimba pona na cadre ya ba rentrée scolaire mukie o nzambe ya pambola bango. Yana ba misusu baleki bango na ba moyen na bozui. Bozanga ba makoki ebele mais bozangi moyen ya kosalela yango. Peut-être misusu bozo sala ngo ba divers moko inutile mais tala bilanga ya malamu ya kobwaka. Eza ba orphelin nde sikoyo bakitaki dimanche pour na kokende kotika ba don et pas na orphelinat oyo ezwami bongo na avenue Ngungu na commune ya Masina wana avenue Ngungu orphelinat oyo ezalaki wana bakitaki vraiment délégation mobimba yaki motivé tozalaki toujours wana tokitaki pour na kotika ba don oyo kaka bokomona na ba image oyo vraiment merci beaucoup na famille Eric Sopé Ngoyi Wamvula Eric Sopé Ngoyi Wamvula motema bato ya mama Naomi na motema malamu na yo azalaka nango président Eric Sopé oka permettre Marina Sopé na délégation mobimba ya SIAC bakita bongo pona kokende kotika badon borozwa yango awa na émission oyo na kosenga déjà na mon réalisateur Gédon Lutondo otela biso élément oyo Centre International Évangélique des hommes d'affaires chrétiens oyo bakitaki délégation kotika don na orphelinat tolanda ebongo tozonga toyamba invité na biso poto tumbalelo. C'est parti. SIAC qui est une abréviation du Centre International des hommes d'affaires chrétiens, une ASBEL chargée des dons à l'endroit des démunis, des veuves, des orphelins. Pour répondre, je tiens à saluer d'abord l'évangéliste principal du Grand Lac qui est Marina Sopé. Les Centres International Évangéliques des hommes d'affaires chrétiens, SIAC en sigle, qui est représenté par l'évangéliste principal du Grand Lac, Marina Sopé Wamvula, a rendu visite à l'orphelinat Espoir des orphelins, situé sur l'avenue Ngungu dans la commune de Masina, le dimanche 3 septembre 2022.
en compagnie de la grande famille Sopé. Dans son mot de circonstance, Marina Sopé a donné l'objectif du Centre international évangélique des hommes d'affaires chrétiens, SIAC en sigle, qui est un mouvement religieux basé sur la charité en Jésus-Christ envers les orphelins, veuves, malades, prisonniers, vieillards, mais aussi ces centres encadrent les hommes d'affaires en vue d'une bonne gestion de leurs activités selon la charité des dieux. Après que la délégation de SIAC s'est imprégnée des difficultés rencontrées par ces orphelins, en femme des cœurs, Naomi Modjou Sopé a offert à ces orphelins. Après que la délégation de SIAC s'est imprégnée des difficultés rencontrées par ses orphelins, en femme des cœurs, Naomi Modjou Sopé a offert à ses enfants des kits scolaires, des vivres et un lot de matelas pour que ces derniers reprennent le sourire. Good evening, my name is Erica Sopé and we, the Sopé Foundation, are an international gospel center of Christian businessmen. Our gospel is based off true gospel that is based on charity in Jesus Christ. Charity towards the men, the women, the widows, the orphans, the old, and the prisoners. Good evening, I'm David Sopé, a member of the SIAC. We are the Sopé Foundation, an international evangelical Christian center. Our gospel is based on pure gospel, mentoring the children of God, like women and men traders, businessmen, and the administrative. Our politicians to work on the fear of God and live their life in abundance in Jesus Christ. Moi, c'est David Ebipe Kachama, responsable de l'orphelinat Espoir des orphelins, situé sur l'avenue Ngongo, dans la commune de Massina, quartier 3, Bar Lokari. C'est là où nous sommes. Et quant à moi, je dirais que Famille Sopé a tout dit. Il a tout dit, il mérite seulement de les bénir. Nous les avons reçus, ils ont apporté les secours aux orphelins, les objets classiques, à manger, il y a des mousses là-bas. Je les encourage et je profiterai aussi de l'occasion de transmettre ces messages à toute personne de bonne volonté, organisme international, confession religieuse, d'agir de la sorte comme Famille Sopé vient de le faire. Que l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit, les accorde les désirs de leur cœur. Merci bien. Alors, nous sommes la famille Sopé ainsi que SIAC et l'Église La Gloire. Avec le peu que Dieu nous a donné, nous sommes venus visiter les orphelins, surtout que c'est la rentrée scolaire. Donc, en tant que parents, en tant que mère aussi, mère porteuse, nous connaissons la douleur. Et nous savons que si demain, un jour, l'enfant se perd dans l'éducation, nous serons peut-être un jour au jugement. Dieu va nous poser cette question. Tu avais le peu, pourquoi tu n'as pas assisté aussi les autres? Nous ne voulons pas être égoïstes. S'il y a les enfants et Centre évangélique de la gloire, nous sommes venus rendre visite à nos enfants. Parce que quand on dit orphelins, nous sommes maintenant leurs parents. Nous sommes le parent des démunis et tout ça, nous les assistons. Alors, le peu que Dieu nous a bénis, nous sommes venus partager avec eux les kits de l'école, la rentrée scolaire, à manger, le pampers, toutes les nécessités pour le premier soin. Et j'en profite pour dire aussi à ceux qui ont le moyen, en tout cas, assister. N'hésitez pas, ne rendircez pas votre cœur, assistez ceux qui sont dans le besoin. Dieu nous va nous bénir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, nous sommes la famille Sopé ainsi que le Centre international des hommes d'affaires chrétiens, SIAC. Aujourd'hui, nous avons la grâce de venir partager la bénédiction que Dieu nous a donnée avec les orphelins. Nous tendons vers la rentrée scolaire et nous ne voulons pas que ce que Dieu nous a donné, que nous soyons égoïstes avec. Nous sommes venus le partager avec un petit rien, un petit geste pour la rentrée scolaire. Nous sommes vraiment ravis d'être ici, très humbles d'être ici. Nous vous remercions beaucoup surtout pour cette opportunité. Famille Sopé, c'est une fondation où juste l'aide seulement. Bon, la famille Sopé, nous sommes déjà dans le Centre international des hommes d'affaires chrétiens. Nous portons la bonne nouvelle et nous faisons de dons partout. Donc quand Dieu nous bénit, nous voulons aussi partager notre bénédiction.
Ce n'est pas une fondation, Non, non, nous ne sommes pas une fondation, mais nous avons deux centres de société. Une organisation voilà. chrétienne. Oui, une organisation chrétienne. Mimi nasema asante sana kwa Mungu kwa kuleta hii akili kwa mtoto Ngoi Sope, kwa kusaidia wa maskini, kwa kusaidia benye kupungukiwa. Mimi nafurahi sana kwa sababu siku yote namuonesha kama fuata njia ya Mungu. Tembea na Mungu, maisha yako itakuwa mzuri. Na yeye anasikia, anatembea na Mungu, Mungu anamubariki. Anawaza sema hata Mungu hivi ananibariki, kuko bengine Mungu bana na baraka saa yangu. Nibapatie na bo bapate kusaidia na bo bafurahi, tufurahi pamoja. Asante mingi. Tout cela grâce à la bénédiction du président Eric Sopé Ouanvoula, l'aigle royal, appelé autrement l'homme qui a soif de servir les autres. Notons que le Centre international évangélique des hommes d'affaires chrétiens est un mouvement religieux basé sur la charité de Jésus-Christ. Merci beaucoup Bosiko Landa Bandeko. Il y a Siak Nerba Kendaki ko visiter Ophelina wana et vraiment merci beaucoup coup de chapeau na bango vraiment coup de chapeau makasi bilo ba yebosa makoki ya ebele mais boso sanga ko kende ko buaka yango to ko kende ko tika ko sunga ba orphelin vraiment félicitations na bato Siak merci beaucoup na yemoko le nécessaire Sam Kunku le nécessaire en direct de London. Nasako le mabinga Sam Kunku le nécessaire des photos merci beaucoup Benjamin Nada okota to tumbane to beta mo masole belé Benjamin Nada li bandi mune na pembe ouais oyo ayo lia tije pe la fona maitele po ya da long jambe ye pe la fo tije mata inga iyo boni santé quand ozo mona mais la moni boni na reviews ani non la moni pas comme les autres il y a José Mpaka Ikombe balobi masolo zongi bato ezarabna que bazos beta masolo o etali culturel o ayebi bambiaka o ezaka tango bango ne bandoko sunga vient na biso la plume d'or oui l'alléluia OK l'alléluia ti o mona oui OK bango ba écriture na bango siko do yemo déjà bazongi suko masolo on a expliqué ma solo etali culturel tala ndenge ezali ya masolo zo beta ma deux fois pas comme les autres c'est-à-dire histoire ya artiste ngo so ngozwa li solo ya ndule o etali culturel ndule ga te mais o etali culturel culture voilà au kota awa ozwa nyonso ba beti ba masolo ya la duchesse ba beti masolo ya Nathalie Makoma na moni kutu na Lumumba beta miya na kati na Patrice Emery Lumumba ba vient na biso Lita Bembo biso na ba TV to beta kata li solo ti ba Lita Bembo bazali na ndenge ba bimisi ba journaliste oyo na monde culturel ba osa pe impact na bango ya basi na voni ya mami Lela Nikleti Lelo moni pe na Nati Lokole voilà donc ba beti mo masolo etali culturel na kati donc masolo il faut que somba yango pas comme kati ndire Héritier Mvuki manager bon na moni ba boziana ba vient na biso mbiaka si ba kolo saxo ozui lokola vient na biso wazola nzimbu qui amanga na mateta danger ouais na moni pe lisolo e betami ya big manager Héritier Mvuki na la crèche yango ouais bien photo bien masolo des photos au centime na que oui étage à souka moto a soutenir pe ba artiste musicien presque na ba journaliste donc na monde culturel vraiment azotia pour makasi c'est bien ya ko honorer et puis ko pesa déjà ba honneur wana tanga zana na bomoy ko leto c'est la question ka kufite azara mutu na biso te eri yango yo donc Héritier Fouki na la crèche tu yo kakawana ye des fois danger merci beaucoup merci à Batutu merci à Mohamed Moleka le seigneur de la ville papa Batou il y a Elisabeth Moseka na Hakim Moleka là on repose le cœur de Charité Moleka moi ça pembe na robot santé Jean-Paul Kabeya wetu balobi marche Jean-Paul Kabeya JP Kabeya yoyebi mon fils yoyebi des fois nous allons contrôler ma solo Didi Yamba patron easy solution vraiment on va continuer toujours comme ça là ko tanga poids parce que tous ça il faut moule pour ça là to solo ma solo le BG manda na yambe na tige pour to solo là
to balancer image moko ya bandeko bakende kotika moi donc pour la carte rentrée scolaire ba orphelinat na orphelinat moko ça dit bano baza ba orphelin ba veuve ba orphelin baza bato baza na posa ya lisungi ya batu ça dit bango baza na ba papa te ba zu bango ba cadrer bango na ba orphelinat parce que tam susu muto a cadrer azala makoki peut-être tam susu ya kolesa bango di baza rapé pena makoki te c'est-à-dire baza volonté wana déjà ouais yango moni lelo pe to moni ndenge Marina Sope mwana ya président Eric Sope Wamvula oya kitaki na délégation maman Naomi bakende kotika badon vraiment il est kitoko mais to solo la siko côté masolo ya culture lelo to moni to landa après avoir 2 mois oyo frère Gola Zaki incarcéré na prison abimaki et première sortie na ya conférence de presse et na poto oyo ba confrère journaliste diaspora o bazalaki wana et comment on a propos au frère Egola atenaki vis-à-vis à ba confrère journaliste et presse et que yo zo qui on comment on dit c'est qui on comment ah bon nga pena landa ki ngo mais ambiance ezalaki on ezaki bien ya liboso na za ke frère Egola donc au sentir ambiance communication ezaki entre artistes na ba journalistes ezaki bien na moni pe ba master mususu ba memiongo na ba anglais ya kolobake ezaki lokola ndire amitié non tous on la rappelle bien. C'est-à-dire que conférence de presse, ils ont raté que pour un album, il y a sorti album où il fallait à ça, il y a dynastie, mais ils ont beaucoup plus dans auto qui en prison. Mon tout temps outi na prison, abimi, mbali boso kutana ba journaliste, na ebité fona za na imer nini pour na reconsoler mutu wana. Photo la ça imer moko ya esengo que to yambi yo tozaki na besoin na yo. Ozaki na sika moko ya pasi tango bimi photo pesa esengo na ebité na conférence de presse on a balinga bazake ba journaliste baza na imer ya kanda na ebité selon analyse on a moni ba musu basali mais nga pona ngai na koloba ke ambiance ezaki ya bien kosola o asola ina bango asola ki bien sauf que mutu na mutu aza na façon na yo a robenda en liputa côté na ye o ya mona ke oui a trouvé mabe pona nga jusque là na monité na mona musu basali analyse abi sur 100 ba pesier autant mais pona nga na koloba 98 conférence de presse wana oui pona yo conférence de presse eza point de vue na nga point de vue na oui si 98 maintenant ce que ezaki na ba popo musu pe faire rigola lobaki ke ye ya za grand chanteur parce que batuka kaye ba bundisa kaye alobi ke no ba vie moko ba ba ke no petit photo diminuer petit est-ce que ezaki pena censé ya koloba ngo devant la presse ya koloba ke no petit photo diminuer pour ça ba nzembo ça la ba succès ça la ba succès petit photo diminuer et tout so comment na bongo banani faut ba diminuer est-ce que koyemba ya faire to carrière ya faire est-ce que banani ça la bango passi pour yendenge selon ya lobi ke no batu ba yoka passi comment na o ya zali aza grand chanteur ayemba danger mutaleki azate mais est-ce qu'on va pas diminuer petit ba propos wana azo taquer ba viene ya wenge to azo taquer banani o rolo ba ke faut ba diminuer petit to wana ngai na koloba yende mutayebi batalobi mais so yemo ka boyotanga ba kombo ngape na loba te mais et pas na nga na koloba boyi faire a raison faire ça combattu makasi depuis faire ça combattu et par rapport à talent moni moto so azana talent ba bundisa ke kaka to kena ndenge ya ba analyse to zongi kana ndenge ba wenge tango ba bimisika bango pe bango nde bazana bango kutu ba bwaka ndenge ba vient na bango ba ndoko tuka bango ba no linga bango te o ba petit wana rien wenge toujours l'école bazaka pe combattu c'est-à-dire mutu bato bazana talent ba na étoile aza toujours combattu donc faire ça normal fois tanga lobby pe bonga yebi mahamuni azoloba et puis prison o ezaki azali yemo azaki na nzembo na moni bato musu basaki analyse babi na nzembo alobi po nini ke ba jaloux baze bele même prison na ezana bato musu bazaki cc o basala ke pour que azala kuna bato nini roza cc da problème non ça problème familial déjà problème ya famille omoni ya petaki mwana esko nana yo kota se wana na roza na problème na zana to na problème na famille na biso to zana kindoki mais mutu mususu nde azana so alinga sala mabe a profiter kana ndenga kindoki ya famille wana a côté li wana pas alinga mabe est-ce que bien ngo ouais akasi donc eza normal bato mususu pe kana problème wana le roi yebi yango azongo moyen terme o eza ke yeba ko planifier pour que faire ça na prison eza normal
bino nde bozozela atangela bino kombo ya lobi parce que yende muta yebi nyonso ezaka ya koloba te ya loba neti nga pende na bona na ba problème na ngai na ba problème na nga ke oui na famille ta musu babundisa ngai mais mutu moko boye ta mususu na nzelaka ya babulo nde to salaka mutu moko boye pa alinga sala mabe akoisa yo et que yo découvrir mais c'est important tena le canal loba ke mutu tel mutu salaka et comme na posé et comme na point que ngande na bongama pour que bateke wana te yi ezo nga souti pona mona même langage on a fait loba ya bi ke oui siko ndenge za boye to sala ndenge bango pende basala loko balingeza la bongo ne place esala ke annoncer même ezala martyr na yi qui fait pas obeta martyr to beta masolo awa ngana loba awa to loba même na kata ya tiji oyo série wenge ba olinga ba beta martyr na lobango awa ke oui nga pona nga faire kwa roza na concert wana ti ba ngai na boy ko tanga ba comme ba via wenge ba mita mabe balinga affaire ti ba via wenge ba mita ba nga loba ngo awa sera ba guerre wana na lobango ke oui faire so aza kuna balinga ba diminuer et c'est solo so faire ayaka na ndule wana toke na ndenga normal na nde bazawana na ndenga sikoyo faire aleki bango tout na ndenga ya koyemba bu balinga ba faire aleki jibe oh papa to so aleki bless bula boy ko tanga ba kombo ndeka baza kasi aleki yende tanga ba kombo bangana otanga na bi bango nyonso na lobi bango na tangi mutu te bon na lobi bango nyonso faire aleki bango mais sikoyo bango na ndenge ya ki danger ya wenge bako linga te ke faire pour faire ndenge na bwana makambu na minute asa l'idée on considère que petit moko boye ya wenge mwana ntsuka te ana makambu pena c'est-à-dire même na ndenge ya koyemba énergie au faire za nango siko eza o bango nyonso bana ngoti vous comprenez dimension au faire ne bazana bazana ngoti mais tant on fait au linga la sabon va bien petit yo a linga la sabiso ke yende danger au moins place ba défaut déjà même si on tali concert à Martin ndenge zaki nani manda chante mona makamuna ya manda chante babimisa ke sala asala vocal à Marie-Paul c'est-à-dire même si on sali vous comprenez donc basala ba biloko moko boye so ezaki siko so talika ke manda chante basaki bongo so ezaki faire azalaki même temps walinga ba bimisa faire balinga ba sandeni façon mo boya ko diminuer to lobite ke oui batu yana lobike eza bata wenge mais na nenga ba analyse ndenge to banoko boya déjà ngala lobaki ba via wenge balinga affaire ti pondeza na ndenge faire kanga bango basala neti nini so même conseil wana ya problème familial il faut pas ça neti ba ba mona wenge ba soutenir qui est na ba émission et tout so il fallait ba ça neti nini obolunga ki bozela pas JP pas ya wera pas Blaise Boula même na martyr pas makaba pas fondé même na martyr balinga basala ngo même na martyr même na martyr balinga basala même il y a 1 minute pona kombo kisi pour ça mwana wenge si kitar na ye et sala que contribuer pe na succès ya wenge ata 1 minute pona ye Blaise Kombo et puis message moko pona yebi par rapport à ba oyo ba ya wenge 4x4 bazaki te bakwa ko sala pe message wana mais basala yango te ndeti Alain Pela zalaki te voilà ya Alain Pela za pe zuma ye pe zaki ba problème de santé mais batala ko yebisa ngo batu te batu muso bango pe ko beta ngo na ndenge po wenge ba makasi na ko boma histoire ta lelo ba bimisela biso ke fondé masela yende kolo wenge or to yoko découvrir na basima age yete mutaza kolo wenge c'est mebwanga vous comprenez donc ba vérité ko bimake donc wenge ba makasi na eloko na bako boma histoire ti ba salim na ke tout ba tieli biso héritier mwana ntsuka vous comprenez héritier de dernier fils à wenge mais selon nga dernier fils ya héritier ngande ba fula héritier na mona mabete mais ya koloba dernier fils selon nga na mona par rapport à idéologie mais par rapport ya histoire fait la otika la mwana ntsuka histoire ba changer en ngote mais faire égola avec quoi avouer andima ki na bino non c'est-à-dire que dernier fils na face na sens ya ba kolo wenge ba ki ba bengi héritier voilà dernier fils yango peut faire égola avec oui yo linga ce qu'on a place wana aloba netini yolinga aloba ke winga nde dernier fils ngai créer ba polémique eza façon ya ko doser makambo
mais bato bango mo basala ki bayibi ke oui basala yi mabe po ndenge faire ndimi ngwana eza façon azongisela bino makala na moto na mutu po bino na ndenge histoire bango pe fallait ba éclaircir que dernier fils ya héritier eza par rapport po na ngana ndenge idéologie na kolo ba ke héritier aza dernier fils po na ndenge leka na maboko ya JB pe aleka na maboko ya Wera po héritier mbali boso recrutement na na orchestre munene zaki BCBJ JB muta recrutaka ye a présenter na palais du peuple héritier ti ba pipi yu bayaka donc ba présenter héritier ba présenter Chaingenge ba présenter na Nario na concert à palais du peuple wana seru wana nzembo ba osala promotion ya album Titanic ezaka nzembo alikala moto ya Blaise Bula ezaka pe na succès makasi période wana na ndenge ezake héritier tango simbite na BCBG aye na maison mère loko aleki na maboko ya deux leaders wana na ndenge idéologie à cause de la dernière fils sans on a pesa ngo yango wana mais na ndenge ya histoire ba changera yango te potango wana héritier yebana kutu te so ezake akobetaka na wenge so epa osalaka musique na vie na ye comme so héritier azalaka na mwana mokie aso de maternelle so epe première primaire so deuxième primaire tango faire akoti na wenge donc ezana bilo mususu wenge fo ba aider biso balukaka histoire nyonso ko boma yango ti ko ba mema biso na ba yemba yango ti na wenge na nzembo pena ke oui lisa ponge fondé masela donc vous comprenez donc ba mema biso pona melelo to découvrir que vérité za boye mais pona nyonso wana na ndenga conférence de presse na ko lobaki réponse à ma benga na mona ki yango ti analyse ba doit poser ba question na bango mutu na mutu par rapport à ba question ba zo ki ba réponse na bango je ne sais pas ce que ça que faire eloko ma beo alobaki wana na yebiti donc penza pona moni ba mazo ote ezaki le club d'amitié to ça rana bien to ki indépendant na ndenge pena ya bien conférence de presse mutu ya poser question te ki répondre wana guerre na yo faut poser mutu question par rapport tam sous a besoin de vérité mon po biso tout likambo ya mwana ya faire to yebi on penza bien ti po faire les likambo ya famille en réalité ngana ko féliciter famille à faire po niveau ba protéger loko wana po so e batila ki on pesa l'exposer mwana wana ndali ngaza la mal vie so e batila ki dossier na ba fongola ngo boye mwana ndali ngaza la mal vie anga le kana nzela bo mutu nyonso akomeka anga se moke na ye mwana oyo mutu asali boye donc quelque part nazo lingo pesa pena faire faute te donc ti basala ki pena que circuit ngo za la fermer bima pété basala penza bien ils a pona ko protéger femme à protéger famille na après à protéger na mwana lelo même mwana na so na monie oza pena maloba belete ya oloba po yebe belete mais oloba faire ba kangaka na prison pona mwana oyo esuki wana mais ce que c'est vérité nyonso bimaki olinga omona mwana na ndire ndoki vous comprenez. Merci beaucoup, merci. Na boss de boss Yannick Nia Rombox. Yannick Nia Rombox, l'homme qui détient les drapeaux. Narata Souda Fouana, pourquoi pas Trezeguet Mouzala. Les demi-dieux, bah oui, Trezeguet Mouzala, les demi-dieux. Cache au monde, on a ça, on l'a mabedi. Patuchine mou contrôler ma solo. Na kekuna ngambu ya Angola, na moni bongo. Les grands déclarants, boss de boss et Pablo Kini. Le seul Elni qui déclara Oyo. Gouvernement, on laisse lui confiance. Yoza la 1000 conteneurs, 500 conteneurs, 100 conteneurs, 50 conteneurs. Et il par Luanda, dans la poste à déclarer, oh, ça sérieux, l'homme le plus sérieux, plus que le mot sérieux elle-même. Et ça, bon, Pablo Kini dispatchante. Il y a ma poupette Kini. Moteur ma poupette Kini, mon bon sénateur, Yanzambe, fondé pipi de l'homme, merci quand on est côté Matolo. Toujours continuer, faire école annoncer à l'objet que non, et l'autre face ça là, à ce petit ça, Gaulois, Gauloise, gladiateur. Et ça, que il y a Robert dans la stade des martyrs. Oui, Robert dans la stade des martyrs, ils ont pour la moutounion surtout. Et après la moutoutou. Oh, Monica Mikoki a affronté le stade de Marty à Obeta. Maintenant, hier, on a affronté le stade de Marty, mais le stade municipal a Bettina Nouté. Entre autres, Fikin. En dehors, il y a des vacances, il y a des vacances. Kobeta Fikin, peut tout le monde Fikin, peut plein. Il y a fallu pour Beta, il y a Beta, faire dans la salle en hôtel. Oh, toqué dans chaque club. Non, Beta, chaque club, il y a non. Il y a un tondi plein, mais directement, aligné à affronter ça de Marseille. Est-ce que
zela namoni da mususu silence ya Fere ndenga avandaki abimisa album te tamusu bokansilo kwa netike Fere asale lourd Fere tanga abimisa album ni aliboso ya liboso sans interdité deuxième je ne sais pas si ezaka o ayemba Yanzao qui est derrière toi ma bête ba martyr wana ba abeta ba fikini wana ba plein ba sponsor ba bête bango na ba fikini wana donc to bunga histoire te Fere aza tant to ba grand eza te ke pona soki ndenini Fere beta na Zénith akena pota beta na Zénith c'est-à-dire que tam susu moi silence oyo to komo bunga ke Fere to kansaka ke fali sinenge normal a beta kaza tam susu opportunité wana album na biloko na so bimisa ba producteur ba beta libanda mais Fere a beta ba fikini awa Fere to ko zo ete ke lo ndire yo zelandais par exemple oyo héritier auto sala héritier auto beta beti plein fikini ma bezate mais Fere sa beta ba fikini a beta déjà ba fikini bayanza wane bini sa biso awa donc asala ba plein na bandal municipal oh a beta yango Fere beta bena tondi sa pe basali donc ezala ngo likamukutu teke o ya koloba ke a beta nanu ba municipal so alobi a beta kana njili wana donc dégâts Fere aza maestro aza pena patrimoine sengel to protéger omoni ba fali na ba Fere baza ba patrimoine esengel to protéger bango ngai pona bango ndenge yazo ndenge alobi ke wifa beta sa ndenge fali azo beta le 29 yé peut-être olobi mois prochain na beti yango eza eleng musique faut zonga elengi bongo nde place na yako loba sko na komo zonga na bi maloba ya jibe wa loba ke redémarrage ya musique na ko pesa ngo sens na côté wana que ba redémarrer ma solo ya ba stade pondenge fallait robeta Fere robeta héritier robeta et luka ki ba bina file ba ya ba fabriquer ba ya au monde que et osala que musique na biso ezokende toujours liboso baza ba artiste o esengeto protéger ba ngana ko kenda ba jara ba polémique te ya luka ke o Fere boye na bo fali bo non na niveau o na komi nango na komo na yo comprendre que ba artiste na biso na sengeli to protéger bango nga ko le ressoute ke na lobake fali oza boyna boye bon nena yo ki ba musu basali analyse par rapport à Mpiaka o fali asali Mpiaka nga na ko encourager ngote peut-être que ça la producteur asali promotion bien té tam musu ba close ya il faut te protéger artiste fali aza patrimoine nazo te ka mboka bien niveau libanda siko soki producteur mo botam so linga diminuer asali promotion bien té batu baye muke alobi nini fali asali Mpiaka nga pe na leki na ba moni a commencer ba Mpiaka té na otika osala ngote wambo zelanga souté si on comprend ba fali ba artiste o esengeli to protéger bango ngai na ko encourager te mutalobi o fali o moni te fali a commencer té producteur azali na bien té fali moni que oui promotion ça mi bien té na oyate. Et c'est normal, quelque chose peut être une partie ya mbongo na yo. C'est normal. Pour yebe ninga zana na droit ya ko garder o ezali ora na ye en tant qu'artiste. Il faut te protéger bango. To moni ba inos bien ye azu ko to soki na trophée kuna na soki na États-Unis. Ba za ba artiste o esengel ko tia bango poa. Faut to longola ba polémique wana ya ko kende ko diminuer boye. Ngai na ko sala ngoti. Boza nga souté. Si. Merci beaucoup. Parce que le système pour na yo vraiment ozo confirmer pour affirmer que non annonce ya faire école pour la stade des martyrs et ça vraiment bel et bien ba ya mango pena ba zelake isolo pe ya stade des martyrs ya wenge kutu na salate pona yebisa ba tukina ko salate ya fali na faire fona kota santu toma buka mona buka kwikila ya wenge na ensemble ne ba ke ça événement té mais oh ça que jibe na jibe ba ya wenge ka ngwe événement té wana to tika wana za boyoka na jibe na wera ba yoka na bango mais si on déjà beau fali pour la première fois depuis stade on est à la stade des martyrs fali na sa carrière solo non depuis stade on est à la stade des na to mona fali ye mon côté avec stade kasi yamo ti de pas sa carrière solo nanu te na depuis stade ka gezala fali ye moko na beta stade des martyrs mbali boso alengana katango omote ko bimi ndoki ngai fona mona yango ezala osala Mpiaka ezala osala plein ngai fona zala
ya fere ndenge moko nakozala il faut na mona na linga ko de lisolote oya ba jibe na ba wera na kota yango ti to tshaka minoko wana ke basala ba plein likolo plein na se moko na ndamu il faut to mona ezali kambu ya santo Thomas buka mona buka kukila même bina file so linga beta yango nakozala bino bosa ba jia o mona ba stade de mon muninga no o mona ba stade muninga no wakaso on a dans papa ko raté ngana ko na stade Fali on comprend pour photo juger tam so ko zake asali plein mais niveau artistique côté spectacle tam so asala bien té et ça bien pour aider pour na ba place oyo asaki bien té ata linga beta pour la deuxième fois a obongisa c'est ça. Le plus important, c'est ça. Si. Vraiment, merci beaucoup. Le plus important, c'est ça. Merci d'avoir tout besoin de toujours confesse. Merci à l'homme, mon compte Autriche, le grand esprit, le homme, merci. Na Miguel Ndenga, leader italien, pièce contre pièce. Au lati de vérifier le catalogue, na robot salate. Eva Tumbaka Lombo, March, Moukoulum Pawani, Eva Tumbaka Lombo, mon compte en fait, sur la bougelenga Dani Dende, le Real de Madrid, na robot salate. L'architecte est très intelligent. Simeon Moussindondo, Mounondo, Simeon. Balobi Simeon Munondo Simeon, merci pour la soutien. Mais tu vas continuer. Les lots siko comment on a Fali Poupa on a tourné à Joli Bamis, il y a un groupe d'accompagnement naé visa il y a Schengen d'abord à Joli qui bon 5 ans pour l'espace Schengen plusieurs entrées et après tourner na niveau il y a Canada à Joli groupe d'accompagnement visa il y a 4 ans. Est-ce que la musique kala ba wera jibe ba banani ba confiance que ba Zola ba artiste na ba mise ba visa ya ba net ba 4 ans ba 5 ans pour plusieurs entrées. Est-ce que ça là tout comme on a période Fali ezana ba artiste belé o basaki mais et période na période ya na ndenge ba ambassade nde banda osala neti ozui album lokola ya Corteil parce que déjà un contrat mo bo tourner héros américain il y a une année donc même ça Pepe Kala azaka na babilo ko mo ande ngwana donc azaka na ba visa mo ba OK beta concert basali une année libanda parmi yango nde salaka ke nzembo ayembela mbula mami mbula tellement oumela na poto mwana ko moza souci papa bani donc c'est-à-dire que eza bien pour la musique na biso sauf que période wana banda ko pesa ba 4 ans te ba 3 ans te visa mais lelo ambassade le roi ya Canada États-Unis ba pesa ba 4 ans ba pesa ba une année et ça normal yango to lobi ke eza fierté ya mboka fierté ya artiste na biso bata bongo patrimoine oyo sengeli to protéger Fali et sengeli to protéger azote ka image kitoko déjà bongo la tsake ana ba sortie belé azape na ba entrée belé donc ako kenda zongi ako fâcher mo bo habiter to ko betaka tour rak balinga ke ça clip place bo bana facilité que ça clip place OK donc déjà ils ont pris cette opportunité mo va bien il faut tout encourager ba orchestre na biso nyon soso bi ba komi bongo et ça bien. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on a concert le 29 octobre, c'est comme s'il y a certains gens qui ont été au concert, on est rosalaté, à stade rosalaté pour ça la peine marketing, promotion, qui ou un quatre fois tout le monde qui va panneau, banderole, société, il y a brascole, tout consort, il y a réseau téléphonique et approcher qui bango pour un événement. C'est-à-dire, ce qu'il fallait pour passer comme si les Arara bouche à l'oreille. Na réseaux sociaux quand il fallait pour obéir stade de Martin mais comme ça la promotion comme on a banderole ba panneau c'est comme si on dirait pas toi douter là on le croit que ça la test stade bon c'est vrai que ça là surtout zongi na ndenge ya norme ya publicité il y a ba panneau publicité ça a 1 mois donc je crois que na ndenge ya publicité ba ko bandango à partir de les 27 les 28 déjà bon on a ba panneau au téléma ba banderole au téléma par rapport à la publicité. Parce que la publicité, c'est un bon. Avant, botel mi saba panneau, botel mi saba bandeur, ba fouta rambongo na l'état. Ba fouta rambongo nango. C'est-à-dire que mon producteur va Robert Saï. A dit que oui, dans 1 mois, ne soit robanda siko publicité donc promotion, il y a concert proprement dit. Donc ils ont maramu ya mbongo, ils ont que bozela po ba ko tchango tam sul ne boza bo sito yebi que oui et aux les 29. Mais si on peut comme matraquer dans 1 mois, donc surtout comme les 27, les 28, bon, on a déjà que Kinshasa royinda siko, ba banderole ya ba panneau ya minene, bon, on a un télé. Donc na matière on a faut toi ba rappeler que ezaka mambongo, eza concert ko annoncer mais côté le misa
otie panneau 2 mois avant eza mbongo eza mbongo po producteur a besoin yé faut tant artiste artiste il faut gagner alors peut ça cacher artiste et puis yé pas yebi que oui oh ya ozongisa par rapport à la publicité pe wa salle donc nyo ces mbongo faut total ango ka te ke olinga ba sala ngo avant neye ma continuer singité ba sala ma musalo ba norme pe selo ba moyen autant on a bimsa panneau na sous d'un foutu panneau mo autant sous $6,000 so na on a 2 mois et puis on en fout à combien c'est là mutu siko ba calcul na Kinshasa so ezake faut 50 panneaux et ça combien na un mois donc kolinga te ba sala makamzi nde yo kanisa te ba sala selon budget et puis selon calcul ya temps Zelango Bongo. Merci beaucoup, merci Zelango Bongo. Toka so pratiquement na suka rochité, merci. Na Kelingo la moteur ma Patrick Amisi. Na kata Montréal wana Kelingo la moteur ma Patrick Amisi. Merci na auto sala pona ngai. Merci na Maman Clotilde Bondo balobi plafond de reine. Maman Clotilde Bondo plafond de reine. Bama batu ya joli fils du roi. Balobi joli fils du roi. Yo yebi contrôler toujours chango wana. Nous allons contrôler merci encore fait de plus. Na maman Emeka Grave. Bon séjour à Kinshasa maman Emeka Grave. Femme conteneur. Maman aimé quand tu as na couloir qui mbuta yo ebi ka ndenge le ka ke sala bien merci donc il a besoin pratiquement sur le lot kozonga ya Fabrigas nakin to moni guerre entre Fabrigas amuro tuka héritier Watanabe avant robeta lisola sexta pa wata eroyo côté peu moi guerre côté on a bina filé quelques missions oyo bina fila yo ka ki so ke loko ba osala moi eloko moi ya cc ceux qui Fabrigas aye po ba ke na bango yé directement tellement vision d'aigle ameki ko benga la bango déjà avant que ayoka keno mutwana ye après bango ba longo ba kepa na ye ya bengani bango to mona ki première répétition ya Fabrigas hier il y a certaines missions ba outi pa Ibrator ba outi pa bina filé et pas héritier Watanabe selon na yo kisu ba msu ba outi pa héritier ba ye pa Fabrigas et ta que yo ko mona guerre wana o Fabrigas aluki lelo aloba mupe ça dit attitude mupe bendankoni yemo pe susu azongi susu guerre il y a chrétien koto fali ya chrétien koto yo ta ke ko sala ngo analyse comment bon ngana ko lo baboy omoni quel que soit ba polémique yo ba ko sala ngo entre bango na bango nde ba o créani mais ngana ko lo baboy na ndenge pe ya ndule ngape bongo na omona pe na moi bien omona moi bien nan omoni na ndenge Fabrigas ninga kendaki za ilwa net pe malili ezalaki pona ko la musa pe boye mo pa la muka akota na ambiance baninga fala pe na obungu on comprend malgré tout na ndenge bango nde bakomo kendela yango ya kotushaka kofinga na biloko ya banzoto ezoke quand même bien ti mais na ndenge ya polémique ya ndule mona moni ngoza na obungu po moto pepela nanu po mona wane pousser pesco bina filé abeta danger koto yo Fabrigas la tsape ke oui il est pas maestro kuna pe Ibrator ndenge za na pongi il faut la muka batele misandu le koto pe héritier par le big oui ngana la tsamno ke oui na maître supérieur tour de contrôle on comprend nous les zongi na moto bongo et kende pe kitoko po so pe bando ke na ona ndenge kisango ndule simba na pe bongo ti et kende mama Yesu ajali mwinda na ndenge polémique na ko juger mutu te mais elle mo na ndenge ndule et ke pe na bongo simba pe et ke pe na bongo simba à un moment comme à un moment donné oh la titi di mupe bendankoni kwa moni présenter mo excuse pas ba kulutu so moni mona ka blessa bango so moni yindeli et que c'est ça ka bongo to bana yindeli ete yango mona songeli nesu elengi nango ala mukape nanu po to beta pe lisolo mikolo ebi ke Fabrigas so ke kuna na répétition na e show me deux fois te ba ina biloko ya États-Unis polémique ezongi nanu okepe siko kota bina filo sandimna ke mikolo bina filé niveau zo palola zo sombela la mise baka au comprendre et ça libé likambu moi polémique wana et ça ra moi bien pour ce bazape na Yesu ka rote o vient na ngai oni nte esimba peta tokena na guerre bongo nanu bina filé ba la kise ke wi ngape yakuza babuba yebe kota na ala sebe atra goga ne pe kuna bige wi ngai tour de contrôle au comprendre tokena na guerre bongo po bala muka bango tu po masolo tu tokomo mona tokomo betaka masolo fali feri ba ya pende bas ne ba kena polémique ya nga pe mo na encourager avec Fabrigas Mathias Mwandam isso Mathias to ba yo Fabrigas Mathias Bolivia ko côté o bina fila na position force bina fila za na position force pour absence ya Fabrigas na kini bina fila zo contrôler
oh c'est-à-dire que Fabregas c'est fois ya akota na ambiance baninga donc kwa akota na ambiance bien bato ba yoka yepe ata ba concert wa bando betana na ba stade ya mikia awa po ba yoke bongo fuke na polémique nan si matsa muke matsa Fabregas matsa obina filé na likolo pena donc osantana ki bloqué awa donc ya blague ite fo matisa pena onde ba yo onde na moni kene ye babi o mona na lokola goya ya Fabregas c'est comment fait-il yo boaki ngunda oui mona poto ondimi na ozonga na yo na kini bato amoni mona mona ndeta mfutima eleng na pe yangwana azonga nanu na cadre ka yo kima yo zongi supporter ne ba charge na yo nango lo ba 12 abonga kela bonga ngai pona polémique wana ngai pona Fabregas na jugé mingi te mais na ndenge pe ya ndule pour la muka feza bongo on comprend ndebe na moni ba musicien mso ya Ibrato ba ebe bo Ibrato la muka ko c'est un peu sorcier mais on sentit atteindre pensate ya comité comme sangote to kota na na monde wana to kotina nu guerre pe banina wana tamsu to yoka na biso nyonso po o sentim na ke bina filé awa kanga tolo no sentim na ke kangi tolo bina filé kangi tolo mais ça peut mat ouais po bina filé au contredire ne lo te so abet acheli ba oya sentim na banzembo zo kana Fabregas kofo ndenga tieke espace wana esenga na yebi na bobu amata ba koma so mo diapason mo et puis alaxa ke oui bina fila uta pa na yi amata likolo po héritier ada likolo vous comprenez malgré ba guerre on mais bango même yemo Fabregas a dit que oui position na ngona na position faiblesse po ngai pena na zongi pena na likambo Ibrato aloba bi abi Fabregas aza mutumoko sokaza ke ana position bino bomona ana position place bino bomona ana position faiblesse ne place force nezala omonde ba mise ba kimayi bango nyonso c'est-à-dire abeti tourner héros abeti tournée américaine azaika na atreleka na tsuna 3 musiciens mais omoni ke courage na ye kana tura wana atambol na bangare gitera bangusuku na abeti ka ba concert na kiteti c'est-à-dire place faible oh ezake bato amu na faiblesse na ye nde place force nezali ngana juger trop te mais ndule to matsango merci beaucoup de remercier pratiquement la souka il a traité na biso na BG Manda vraiment merci nous permettant que roter ma na tige vraiment to simba to ça mon analyse pour na repousser la culture na qui est toujours liboso to remercier pratiquement la souka bato balani na Touma TV officiel ba retenir ni na monique déjà Taï Sentima fondation Taï Sentima le grand mon père Taï Sentima le grand mon père ouais babi fondation ne tombera jamais avec Yemo héritier vous qui dans la crèche étage à souka balobi mikolo tangara livre pas comme les autres héritier vous qui na kati makambu étage à souka merci donc la fan d'ici vient na Taï Sentima le grand mon père ouais depuis Mikila Poto na fan d'ici susunani Sam Kunku depuis Londres zero yinda Sam Kunku mwana ya Londres solo ya tongo naza ko fan di soka bo grand prêtre idéologie teni e kuba au centime na ke masolo tout mobimba Sam Kunku depuis Londres mobali ya tembe otali mobali betele ba siflo betele pena milolo Sam Kunku grand prêtre depuis Londres naza ko fan di so depuis kini awa tiji ya tumba za ko lia mabe Sam Kunku Sam Kunku depuis Londres za ko lelo mabe na nzela toujours ya héritier Mvuki na la crèche to fondation na ndenga idéologie na ko fondisa ka susu nani anela na belengo mama pasa mosa nzela minu na fondisio ndenga idéologie za ko kende Jos bafuala mobala pembe mwasi ya pembe bébé ya pembe maman Flore Lengisa na fondisio depuis Belgique kuna na fondisa susu nani na fondisio susu Jean-Flux basasa na tel l'héritier testamentaire légendaire yo ebi 4 fois grand prêtre na fondisio Kams Kamena depuis Rennes para français yo ebi toujours
na fandisi docteur Rick Massé na Moussaï la fierté de Gitambo Moussaba na Lukunga moto moko bien match ya kitoko moi te. Merci beaucoup, merci na batutu, merci na la grande famille, merci na Gina Mujinga Mamwenda wa Samuela, mon partenaire privé Gina Mujinga, Dadi Kabe à 1000 pattes na moni bino. Mamwenda Gina Mujinga moi ça pembe. Taille Mikolo zino ngoye mikilie. Suka na moni bongo Dadi Kabe ça côté déjà Panam. Va diop Dadi Kabe comme Skamena na Gina Mujinga na kata Panam. Vraiment merci na batutu bolandi biso, merci na batutu bo continuer toujours qu'on soutenir Tumba Tumba TV officiel. Pour s'abonner, yo non s'abonner directement à Tumba Tumba TV officiel, liker, commenter, vraiment maximiser vos likes et vos commentaires. Vraiment Ora Zakari Mombo 5 minutes yango. Merci beaucoup. Derrière la caméra c'était Gédéon Lutondo ba Gédéon élégantissimo Mobala Mwindu. Vraiment félicitations, aza toujours au feu au moulin na Moussala Kitoko, vraiment portez-vous bien. C'est parti.